ah ben ça il est au moins bien qui moi tout va petit kayo ouais c'est que ba musu babi tout la musu ya ça déjà bien na plateau son a bimia tout ça na Saint-Denis déjà donc son a bimia gaga tout la musu ya ça donc ya sagalate yo na maboko ya mbanguna sango ya mosika atama komi ya pamba mabialo nanokeli mvula libanda palengi nanokeli mvula libanda Jamarco tumba masikini nga na lelie Roger Ndonga Inyanse Kandundu Eva Misha Mulungu Nadala c'est atterrissage Oyo kisinga soni Ndengo boy Kondi melanga Na miso ya batoyo nalobelaki bolingwango napoli koleka mbisi nakomi kilo koleka ebende keba oki bensa bimsango te yo naki kilo moya il faut que combat toche Olivier awa to l'équipe ministère moko ya victime awa to l'équipe ministère moko nga botela ba genre ba ministère bon ba jeune frère obaye bazoyemba très bien bazo non ce sont pas mes collègues ouais nga na ma grand ya grand patron na bango mais na mungongo grand na mungongo grand zali po nga na koyemba na ve bailo mais muta senti ke nazo nanga mona make na koyemba na mukolo bro bango so ba yemba na Olivier c'est ça un problème te mais ba senti ke ba yemba na mukolo baza ba jeune frère bazoya et boss live dernièrement ko to betengelo mo ka bi badiango na po ya benga nga badiango na jabe ngso badiango na atalenga sekia mona poto kala donc et ça le plaisir sous son monde qui azungi singa susu na mboka oyo peut-être là ça fait au moins na koloba même 11 ans. Mesdames et messieurs, vous que nous aimez, vous que nous suivez de partout à travers le monde, vous êtes à la bonne adresse. Congo Révolution News, la grande équipe, comme j'aime bien le dire, notre change winning team, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il est là derrière toutes les caméras, ainsi qu'à la réalisation. Lui, on l'appelle Monsieur Ghislain Massamba. Merci beaucoup, cher ami, pour le travail que tu ne cesses d'abattre pour permettre à ce que partout, en tout cas, où nous sommes suivis, nous soyons suivis de manière optimale. Michel Combe, Aigle Royal, encadré des sorciers. Merci beaucoup à toi également depuis quelque part. Merci en tout cas à tous les confrères avec qui nous évoluons dans la même plateforme. Il est là dans cette émission, en dépit de tout ce qu'il a comme emploi du temps, très très chargé. La répétition, la production, la séance à studio. Mais du moins aujourd'hui, accorder biso, bienveillance wana, aller kana plateau na biso, poisson wana bino, depuis ayina na l'équité. La salle biso honneur wana, exclusivité wana, les capana biso, poisson wana bino ba obo tout nié. Bon spéculer, bolobi mingi na komona, il est là avec nous, Olivier. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Ouais, bonjour comme Nakolo Babé, bonsoir pour. Ouais, ça dépend. Australie kuna donc les bétons d'Australie vraiment bicoti, bon ma badam musika kuna. Et puis na pesi bana nyonso vraiment il y a Jet Set, la PC Bango na souhaité Bango. Comment on appelle donc vraiment on a présenté Bango mes condoléances. Tout à perdre vraiment un frère qui très cher. Ouais, Guy Digital. Au niveau artistique, on a qui man niveau artistique, on a niveau famille. Au côté famille ça peut perdre un frère mais au perdre mon déjà ça passé. Tout ça qui n'a pas bien donc j'ai des bons souvenirs il y a où Nazagi on a gardé qui quand même vraiment que son âme repose. On est lourd particulier. Voilà, c'est tellement belé, mais comme toi, mon âme a vraiment tout dit. Je n'arrivais point jusqu'à réaliser trop de rêves pour toi, Diana. Donc vraiment, ici Gazali a payé Manakimia, donc la terre de nos ancêtres. Merci beaucoup. Quand on a page Wana, notre bannière la page noire, on a présenté Yo et puis on a présenté KV Mobimba.
pas condoléances parce que toi tu repères de grands maîtres. On a profité puis t'as la coutume de nommer direct vraiment donc vraiment les Cassavars, tous les Cassavars donc boyebi maître Mbala ça parmi bateau ba maître Igo ba maître Kamikaze ou bien au sala Shido Club Kosovo bazaki parmi bateau football za na Shodan maître moi wa signer mukanda et na niveau ya ministère à sport ils allaient maître Mbala vraiment ici Kazali na bi ke maître Igo za na pasi maître Abido Samba maître Teddy Matadi pourquoi pas maître Godzilla maître Dadi Bakoene na bi ke to c'est l'organisation maître Kevin Pazalia ba maître baza tellement vumé belé ba comme mususu to rattraper en temps dozala vraiment en pleine émission Chico Kazumba merci na soutien aux toujours qu'on continue de tirer quoi. Ils ont gagné juste que là l'organisation qui n'est pas na moni qui les a mobilisés. Après la pote nous avons vraiment mobilisation ça. Au niveau de Cassava, tout ça déjà dans réunion, je crois réunion est dimanche. Ceux qui lobby samedi et dimanche déjà pour émission déjà tout à l'heure et ils ont déjà dans internet donc tout ça va compromis va close tout au chat on a groupe il y a Cassava et pourquoi pas il y a Jidoka parce que tu perds parce que il y a un maître grand maître parce que biso to zwa ki pe lokolo avant toi na lisango to lekaki na mo étape na po kokola to kola ki ba mona bela mbishi me ba bete ke moro teza obligé wala boule ba mona aussi la tête maki komi aussi la tête en tout cas ngala présenter pe wa condoléances na ba oyangai désolé à London City yo pe Cassava solo désolé à London City ba condoléances na oyango wana ba condoléances na ngai na jeune frère na ngai Chika Lukao double Kodia l'homme à la Range Rover Chika Lukao Masananga Dali Vancouver maître Giga Masombo maître vous êtes bien en tout cas on vous aime beaucoup et puis beau frère na ngai ndeko na ngai master na ngai il est beaucoup pour moi Dadi Mavungu Vungule donc on a raisonné les Dadi Mavungu c'est moninga ya plique ngola moninga ya Christian Diavita donc plique ngola en direct de 9-3 Christian Diavita à Côte d'Or et puis Alain Kindele Toko yo yango wana to continuer na Oliviera mais Oliviera ça fait un bon moment peut-être sous tourne à Mikilité d'abord on est vivre dans période on a parce que déjà na bninga ba wenge Olivier Ozagi titulaire ça dit soki Mikili Oyaka. Après un moment, il y a eu moi vague et puis la team tout ça. Mais na moi tant moulaye oyo, au vandi na kin, oya sous mikilité artistiquement parlant, tout humainement parlant, au vivait période on a né. Waouh, donc aux amoto. Donc voilà, donc vivre période où on a vraiment c'était pas facile aussi pour mon commençant déjà voir Mbanza Gozonga Rakin isa moi malelo et ça va bien il y a climité malelo ma fraîcheur ma ya bonzambe pour songona moyo eza kuna na kin donc vous imaginez sauf que on a papa chéri à soit chez le bon libanda moyo donc il faut retour à zone on a parlé donc vraiment c'était pas facile mais comme na ba nerf solide na yebi déjà 12 ya wenge na kola derrière na kotakoli ya wenge parce que j'étais bien formé par le roi de la forêt donc parmi la formation il y a balan soukate mais oh bazali na génération que tokutaki déjà ba boss live bazalaki c'est le scrum boyaki na miel na JR Maro miel JR Maro déjà mon ami Kili donc aspect que to me repousse na bembente donc brigade pas yagi à l'époque na prince bon brigade yagi déjà na quartier latin tu yagi déjà on a témoignage ça mais comme tu yagi na deuxième équipe fintu na fala luka stratégie nini obimisa biso ya moni sous sol ya côté na sama belé à côté na ba trou de souris to benga ba RR nani ba métro à côté na trou de souris yo découvrir ba petit mo bazar donc faut ba petit sous sol ndé ya rochanga miel de son na pesembo de Sigazali brigade na prince mais wana d'être kuta ba roi David baza donc génération ma ba outi alerte batant va céder mais ko les KDG étape wana il y a un abagi banner zaki solide mais c'était pas aussi facile parce que autant la pe koto baloba musique on soki makamo bakisi so ndeni obiso ba jewana to leki na ba jewana te pour to gina miki li mutadaya te ti le lope so ki na ba quartier déjà aux un frère à quartier so ki na ba matonge OK na ba commune so mona yeso non famille mbabazali sauf ka kokobara moi sina mbali ne badaya comment faire ngambwa so mutabeli ou bien parce que yamo tozo lo baté yamo tozo mena ngana koma l'étape donc kokobar ka ya moi sina ya mubali ndi bangonde déjà voilà fallait bakola c'est normal mais quand même na destin on nzamba salagi ndia ba ina Olivier Ozala parce que olingi na opé mususu teki au forcer nature mais quand on kota la paix
Comme Nazaki déjà fort, Nazaki n'a été bien, tu gardes une bonne relation, comme on dit, les bons comptes font des bons amis. Nazaki déjà bien, mais Léon a bien amité pour ce que Meki, donc elle a Fati, donc mon ami, mais niveau donc voilà. Mon Mandoki. Qui peut ça été que oh na ya okota mouvement non ça mais yo ndeni bazo tika tika yo mbalo so batiki yo susu na mba poto déjà na maison mais ils souté so batiki na mba poto ngana otindo poto bon na bo sanité à l'époque pauvre que son âme repose en paix pauvre Yankee Sankara Kakol na frère na biso muso utaki pa ya grand frère Ferrigo là non frère non Nicodème Kanda Ngoy moi j'ai des 4 moi bato mo pe bato moi moi jamais batasima mo masi au bende ndozo comprendre te donc tactique ngo né o leki le mot rapide continue bon on a toujours continue now comme les agina j'ai wana j'ai des 4 total non peut-être comme j'ai des 5 ou 6 mais il y a comme habitude ndi wata ba non balo so ba paquet États-Unis watiki ngana otinda à l'époque qui la bac Zalaki Charlie Mobutu que son nom repose en paix pas Zalaki Boé na palais. Dès nous expliquer na bino tala boy bolotin alobi alongwe tada alobi alongwe kuna na club alongwe bon nous boko boy aller wa de la forêt mais nanga mope bon na moni na longwa na kaka bi yo kolongwa te yo ni na otinda yo okende mekili so bon ba keka yo okende bon comme peut déjà avec dans la production moi zaki ya Olympia bon à l'époque là yo bika batu ateli ba noter mais la cause ya pays to na choix te to benga ba diaspora o ba teli mais la ma cause ya pays ba linga bi bulo zaki makasi vona moment mbilinga mbingiza côté ya est mais changement ezo ya muke tango bango ba meka côté mais la toujours cause wana et que biso to uti Afrique bo to za na ba réalité to vivre mais to za na mbanza mo zo dame bo okota ki makui ko bi so balifante malgré balière ba pizza ce qu'il y a photo et puis ça va moi genre ndabi bon ça va to journaliste to mema to ke Olympia bon ça nanga tout à la continuité ndingo ça vraiment to yaki pe mais sauf que bon bon c'est pour des agités zagi mais moi genre mais on a c'était à 2017 ouais pendant on a quitté Maison Mère c'était en 2017 ouais denaye et pas boss life bon jusqu'à ces jours. Mais choix d'abord il y a pas héritier parce que ça ba tout mususu non seulement na ba famille na ba entourage ba on peut Oliveira yo zalanga na opinier zalanga ba wata et jena vraiment il faut avoir solide pour supporter période wana et jena ba te belé même na ba collègue nanga ba collègue to na bango à l'époque jena mais comment jusqu'à ce niveau oko mekate ba meka na ndeni sozo meka faut on a la magie ba so deux pieds aussi mbato ba ki ta troisième pied mais na mo na troisième pied ndi na na deux pieds na otambola malembe et ndi ba ko ba kinanga ne donc moi azali na makolo mine me alanda ka senjela lioko e mama na wenge yo pika pende bouton est-ce que pika oui ko sala ngundambo donc na yega donc il faut zana donc ko ça va tout boiter bon quand même merci vraiment la boss live ouais c'est no monde to yebo okoya lisusu mais na buta raté peu dernièrement aux agi ba agi Espagne bon voilà to qui na procédure non mais quand même na ça déjà il y a retard ils en ont lelo sikoyo biso to na plaisir wana to moni yo yena délégation mais ko yes connaître Mikili lelo o moni Mikili et remémorer yo ba souvenir marambo belé on se sentir né au commis qu'on a Mikili parce que ça yo yebi poto ah ouais parce que après plusieurs années er o yeli soso intérieurement mi sentir né ouais intérieurement vraiment et au moment tout à l'heure on a bandaka on a souhaité que ba condoléances na famille ya ndeko na biso donc ça bien na bato belé on a yeba bango on a kuti bango pété ba musuba na ba boloko ba mususu ba refula covid pe les cas covid ba daya belé puis mode de vie aux alagi peut-être à l'époque au biso to pour ngana en 2006 au mode de vie aux à l'époque na mode de vie ils ont même vitesse vraiment ils ont la discipline moi écoute na 4 cm non discipline aux agité mais nous avons quand même il y a l'évolution par rapport il y a niveau tout ça en France n'a pas bien soit dans l'Europe entière donc moi et locaux na sentir il y a moi
mais que comme on a mususu ba changer tout refait les ballons là on va déplacer on ba tiango côté wana za na bi za na on la métro eza yango sauf na moni ba erreur erreur donc de bien réseau express régional mususu ba ba kombola ma TGV très de grande vitesse. La grande vitesse donc wana ba tu es censé venir go zongi wana ba sikatel na ne banema biso so ba fois comme potu na ndenge ya sembando chaque vie Sylvain Kinoa ma Claudine Kinoa na Christian Kinoa la pesi ba mboto ba yambanga liboso na Paris on va pesa na be place au fanda ma kwa kata ko ma code ta au fini au côté vraiment on est encore là tous en plein studio tous évoluer chemin de la gloire et tous aller à ba surprise ça tellement ébélé donc Ritier Watana ça tellement la surprise ébélé pour découvrir en gros chemin de la gloire toujours ya mais on a lingana na Olivier faut na mbanzango base na yo mais na moni ba tramo pe côté ça là na Belgique mais na base na yo parce que à l'époque de bana roya ozaki na base na omorobo na tanyo so ça qui est-ce que base etikala ki fidèle na yo. Si, vraiment, je salue Plikengola André de 9-3 au Atigaingate, Dadi Mavungu surtout. Bof. Yev Madong, Yebabi Ratarate. Papa na Bidash. Emmanuel Mambo, surtout Diesola London City, Papi Zola Koloto. Nazomo na ba Fefe Bakoene, pourquoi pas, Toko Tsapé, la famille vraiment ils a grand ba double Toto Chibola, ba JC Lemande, famille Kino Mobimba pardon et ba Bodier de Campo nazomo na bango. Anti Teti Lulendo. Excusez de tout le bar. Donc, la famille est tellement grand. Chiko Kazumba, Ziko Maye, pourquoi pas. Jésus Maye, Nabi qui Kalate na Okota bébé là. La bêta moi tout, on a une famille. Yannick Onienze, Nicolas Onienze. Famille est tellement monnaie, on a une bêta moi tout. Na contrôler c'est dans la loi na zoya Kalate bébé. C'est dans la loi. Donc c'est dans la loi et tu ranega na matongi wana. Voilà donc. So kotika XL wana côté wana. Bato yo batika yenga Olivier répéter parce que yebi musique il faut aux ala na base, faut. On a tout parce que umeli na kino on a protéger base. Protéger. Donc ba Christian Diavita, ba Yannick Ndolo, Eric Machuda, merci na geste. Yena bossa na raté donc René Batila. Pourquoi pas, et puis Jean Teddy Makadi vraiment merci na obo ça là, pourquoi pas na famille dans tous les cas ça va pour na yopé déjà na coûte sur ozaki déjà na manoro zo moi système na nenga code yo casserole masalanga la mona ipé code casse ya maele ti nasko o tangi Diavita na lingozo ngise na ndenge wow baby Kernis wow baby Kernis Yoko nyokolo ziko maye Christian Diavita awa baninga bakomi oloba papa wana fandi la po ngana lembi enkobo ya ye pasie dadu mengi ndeliwa dadu mengi nguda koma osambela na pese ba mbote koma pasteur moni ke ba bloko mo ya kala ezosongana morceau oyo rakoyo na dédié à mon partenaire na biso Chimichi m'a apporté la chapelle. Merci beaucoup cher frère. La chapelle donc Chimichi m'a yo dédié mon banane. Vraiment on a dédié on a aimé na bossa na rati wana place na otobeta moi tout ba lambi moi ba kalignon lo la maki. Donc Eric Moda beauté Moda donc salon na biso na zomo na Segato ya Kasava. Willy merci. Ah Segato. Segato donc Segato je te salue. Alex était là. Yannick Ntela, JL Debo, Debazo, Maître Shodan, tous en a des vraiment côté wana tous la bien. Si vous émission on peut nous montrer next que l'église. Oliveira. Pour si vous font. Oliveira, kasi to banda ki wana. To banda to saki no intro siko. Pour Yannick Okenj makambo wana. To saki no intro. To avancer na biso. Mais Oliveira, les lots dans la team. Artistiquement parlant, ou avancer, au ticali statique, tout au reculé. Mais non, chanson na bango estomac ça on a donc estomac on a salé non pas à le roi de la forêt et pas à Héritier Watanabe déjà dans un titre moi on a imba on a la chanson na imba ba non Olivier ato panzante ke pour ça style ya wengi parce que à moderniser moi muke genre na ya yembeli auto ça qui à l'époque parce que na style wengi ba rumba on a pe un style ya comment beta ma ba style on a maintenant to imba ba trésor pour tout to imba confession intime to imba vraiment ba style wana donc a panzani ya komi vaste donc ba style moko komi nango vraiment côté wana na contredit donc vraiment basé là chemin de la gloire
mona banzela oyo ezali to bomeli maintenant obi ke oza mutu oyo dumisanga bato musu bazongo mabeti opangusa le elo obeti ngolo bineti ke yeke o se retrouver te ça tout au reculer ou avancer parce que les albums il y a orchestre les albums il y a leader boss live montana tembe et on a le que fallait après ça souvent ba morceau faut ka to kabola moko chanceuse on a ba distance so ba ke na volume 2 il y a mi-démon ba on a ba beti 11e chanson ba on a ba distance au tembe la Darius Akwala on a PC ba mbote sigazali donc bolingo nzoke ezalaka boye likambo yango ezosua naleli moke na débranché Darius azokisinga polisi atiki akende kuluna fwesila na Congo moto aboye azomérite la peine de mort apoto ene esusu wana nakokoka jamais komona na mosusu dashunanga reserver soki mpe na mbwengi salaire tikila nde chauffeur contrat signaka yena mokolo kare sosa kunzimbu nzimbu ve est-ce que olongola suelo moto to na refrain na kota susu po wana mana okina mona ba ma ba vina nga modogo na mona ba vina biso kundulu obisa ba jenga ka mona ba jenga na mona ba dido pe na sala mélange ya couleur ba ilo nazo yiba bango tu na sa na ba bishangu bal tu na mélanger pourtant na yaka balongola motema mawa okoma na yo mamfu papi masuta osani wana mana ye elwa maloba ya nzambe ete ya biso bolingo lobi moto azangi bolingo akomona nzambe te na bete na osimba ka cible na ye tushika wana balongola motema mawa okoma na yo mamfu papi masuta obosani to vivanga na yo chérie d'enfance mon cœur soupire auprès de toi bébé pourquoi vraiment tu me caches ta véritable face banonanga ekoma bawina yo akwala nsima moke totambola soki bato mibale bayokani te ndenge nini batambola pourkui banonanga ekoma bawina yo akwala Darius ozoka banzelo foka ozala bapepe kale donc ozoka na bampe mizona ekosalerere eza babiloko te apona enza koma ingenzinga ye talalinge ngalipongwa nini okao babimi si bolumbwa mitema na bango bayo kia tansoni te ngana monili nkambo yo wata wana frame ngana monili nkambo yo wata ekosuka awate shisile mande imani mambo ndoki apimbwa ka bolumbu kasi azandu mati ngapino lilo igi atunga mena zazu mati Roger Bandoué, Chico Samouvero Mobo, Kajo Malwa, Dadima Vungui. Bon, bah, si, là, vous avez le pot de fleurs, c'est bon. Mais ah, il y a un des Maramboyo, à la réalisation. Gilio Mayama, Mambozo Luka, Gilio Mayama. Ogi Kundulu. C'est-à-dire, Kundulu. Kundulu. Nous allons mettre Landry, Tangani Fukushima, Venanga Bossis et quoi. Vous Kundulu. Kundulu, il y a un autre biscuit. Kundulu. Où est-ce qu'on a chemin de la gloire? Nabi Gawane c'est la Martin, c'est Massila. Naozi la déjà cadeau. Vraiment badiangwena. Baseka e. Mokolonga ndo aliaki moto yo kibele ya kolela. Oliviera, père double rere. Voulant qu'il élevé kasi Napoli pinzoli eko kitangai. Nalelina dongo. Masua eko nana ake. Plique. Ngola Dadima Vungu de Azola Oliviera bisola pot de fleurs tu yoka moto yoka ezalako ezali décorer makasi pot de fleurs et de ngai et de bande robota la biso ben ouais ba yebi na bango ngona ede moto tango batu balobaka pot de fleurs ouais yo sokoyo ozala ba podium tele mara podium otindikaka ouais définition ya pot de fleurs azanani na ndule wana mafoto tu na vie voloko il m'a makasi na mambo wana mon Olivier Voloko ve joker ngala ko pas vie to fana o petit bino abi ka bino mouvement na bino wana ba pot de fleurs basé belé vie Voloko pot de fleurs père mon wana ma ba père ba grand père na ko ba même mbonge oro mbonga lokilo
mbonge oya oyoka deuxième fois maintenant chuba kuna abi petit mais obike yeb Samson kuna ba po bazar po nini ba po de fleurs ba pesa te faut ba pesa au moins na petit na ngai yolo te wansko abwageli la coste tondolo abwageli la coste wana c'est pour ça moi to yimbi na ba vie bon si toi dans la yaga sentiment bon na moi c'est là Junior Loere le ministre du Cambodge ministre puis ozalaki série wana Olivera na ndenge ya lisoloka ya pot de fleurs wana est-ce que yo mo personnellement pe comment la mato no pot de fleurs bazana ndole ben oui bazana ba net nani par exemple bon yo mona bango te batu baza ba mona bango ngana boyi ngana mona net nga za ma passe na Vigo nga ma passe na Vigo passe na Vigo kasi te mba mundo saka do nga ndo ya talika tanelo c'est lui so tango hôtel yo na tike yo wana pot de fleurs c'est maintenant ndenge pe ya ba structure ba mouvement na bino bandeko pe obayaka non seulement na soi mais à travailler pe structure à travailler est-ce que là problème c'est permis aussi c'est permis parce que mais c'est quand on est na présence de on a déjà to kuta déjà hiérarchie wana ba bini mo ngana kenanga na sana moi style na baroque donc ngala za mo mupanzi nalinga trop Japon nalinga moi style boloba so ki fashion ba blo moi bon si tout ça ba jeune na ko ya menga maza matro na za mo mupanzi oui ngepe so na présence de ko tate kasi voilà yango moto résister même so baninga excès de présence excès de présence yango bobengi bango ba pot de fleurs mais ça ba ça les forts aux arabes wana ma ezaka permis total ara mo yondo za défaut ça déjà sikoyo sikoyo komisa ngo za makasi ozala wana ils ont forcé aux aïda courageux ou atteindre niveau commis oser kokoma donc to lâcher importance notre monde bon bah oyo bien pe sabisoka ngeli bah ça peut déjà passer au vendre pena bo talo ils ont déjà J3 pour le contre Paul on a entendu na kuta da J3 J3 quand même on a pesa pe système ya moi pour moi muke mais après ça non force à gorge après ça système à peau moi système à peau c'est ça moi côté wana ebomba qui ou déjà ou taille patate polyvalent abeta pe d'ami voilà on a zo baté déjà ça na style wana ça n'est pas biso faut qu'on pour tourner la bagi RER réseau express régional donc nazaki de na moi style wana que ngani tinga faut ba blo mo ba S ba fede ba nini ba blo mo ba style langa donc on a forcé tes griffes mon pantalon gaya ba mon la repose aki balmen so yaki non là ta on a mon ça me convient quand même dans le sens là mais na ndenge ya force ya kopesa ke non po ko maka oyembi bote yango te bis tout monde ngo man ba ko senga be kombi ba ko senga be bis ba ko senga be taxi bis bah voilà ba ko senga be wewa no ba wewa be ko mana ona king ba singi ma bis biso so biloko wana tellement to yakina to côté ma formation ya likimba parce qu'à l'époque là kolongwa déjà ba vende ba longwaki wata tikalaki na takshan vina biso email azalaki mfwa malakosa azalaki na takshan kabo se nakuta J3 nakuta cappuccino nakuta boalotin bon nakuta Tade nakuta Kojak si bakene ba roi David génération on a l'air général génération on a vraiment ezaki pour ko taper wana soko oui na magambo pete oui na présence tindi loba présence de loba oui parce que ndeo kingodingo di wengi na raifotelema na loketulumbu ate wana olekate donc faut diembela mana loketu malwa makaku yo pensa oui rapida pas ma miswa parce que Serge m'a bien laqué Serge m'a bien laqué J3 mimbongo akoti wana akangi trop mais RJ3 qui yo vandi wana ça peut être et pas c'est vraiment ouais bah voir rock on est bah voir moi et côté déjà na style ya maison parce que nga déjà au début na tant déjà départ bah ça là bon les marquis le quoi les marquis bah royaki pour maison mais de bana ba mon fort qui c'est qu'on a dans ça que tata na maman faut badaye to bana qui maman ma maison mais moi bon là c'est là les marquis le quoi ma bien la royaki ngana profiter ndé à partir de bana au travail bilo mais na za mana ba Washington tikangana mintune banda evalia mbuma bolingweke na mboka nini Washington motema nanga o traumatisé likonga déception zanga maladie sans traitement bozomona nana babilo kona tsuna yena tiba Jean-Paul Water
nazana ba biloko net ba vina so ba kinkeser ezanet ba nga nalali na butu na loti ba memelinga fololwe nalali na butu na loti ba kopesa nga bouquet de pona yaki matozaki ma dans Kasavubu tozaki déjà donc tozana ensemble ya ba musique wana musique nyonso za wana étoilité bana Saint Paul toujours meilleur toponi yo kunga yo papa bana Saint Paul et papa ma femme yo coupe utuliki na ba chorale e bwana sikiriza bwana donc c'est mina ba catholique te ozana ba na ba style ozana moi passe ya moi kingo dingo dans le système comme déjà na mona bon on a raté les marquis ont commis koto yo akina oya bon ça va na sineka grand kuna donc sumana ni pe ya café tindika ote bien sûr ba changa pas parce que la samba c'était à 2 minutes na sima parler na biso donc Éthiopie Gambelanga na Osho la zamba na enseignement donc c'est à 0 maintenant ba donc à 2 minutes à pied tellement mon même mais ayemba bon bazala surpris ba mona na matin na podium à l'époque il m'a dit chef de répétition, chef d'orchestre, chargé de ma poste et tout. Ah, gérer tout. Nous sommes gérer tout le monde. Non, ça va, on a moni photos de la loi de la forêt. Moi, manzem ni nasi na meka kaka. Na meka pe donc. Ok, le monde est surprise, maman ngai na ebakite. Baninga na komisa bandeko nde banguna na ngai. Batilanga mitambu nzela nyoso baluka vinanga ebebao. Les kambwa kokane simba kate toujours nzambe akonsukisa o ah tout monde que moi bien base la sko kuna base lo nzambe tata yo mokonzi o souhaita motote mabena mokili rafe mukuna yo pesa privilège na motonyo so luka akozwa o yo kababa dompe ba chance na motonyo so awa ose kite yo moto sale fo po bimalobi nzela lelo tozali na désastre dia sopaka bamande lelo ekoma tango ya jitwa yango mabe koti emela biko yaka sute zela timu wera ya apuye la zamba kende ko yaka sute la mona bate abombio apotoza kio le roi de la forêt ba uta ko trophée je crois na Kora ya Kora tant ba yende ba présenter la paix aujourd'hui voilà nos énergies. Mais na des vieux ba question belé na bokima on a ligue polémique c'est-à-dire même faut senga bi Oliveira yo to yo tumba mais kotumba te malgré so leg moi banginze zo kota on les ratara la route eh ngola en direct de 9 3 senga keba moi ngenze zanga te na dadi mavu et vous molé oui que mokili monde a surprise ça linga plaisir na dedi yango à mon grand frère chéri Toms Matope depuis Kinshasa yango wana Matope makolotu na pe super yo Arsène Mbumba ba na pe sombote Arsène Mbumba yo yango wana Oliveira oui que Nalanda babetela ngate Nalanda un grand chanteur de mon pays le roi la fait rigola autanga ba jeune oyo ayoka bango babetaka mutema na tanga kombona et comme là li selon comme là bien sûr c'est comme là ouais comment parce que on habite en bakabola déjà oye parce que Bill Clinton a déjà un instrument a sauté primaire au bandada les marques parce que les marques auto maintenant c'est là comme sikoyo et à koto JDT koto donc mutaye liboso ma ozaki Bill Clinton yana bansi ouais maman ba Congo à l'époque ba répéter na Kabamba en diagonale la planète Sono là ça y boîte à l'époque buka ba biloko wana ka Kabembele ouais to ya pe wana mais bon on est gars genre on a la ngai bon aux les marques on dit comme de samouraï mon privé donc nazela peut-être même sous quand t'achètes peut-être vous allez marquer tout le monde bien comme koto beto changement de fréquence koto ah bon ça va na tchananga mutu mais quand même ceux après ça va valeur on bien comme ça na yo ya batu na vraiment on a capté à 100% parce que Hazard grand chanteur déjà ayemba très bien mais pas biso poto zwapelo elengi wana ya kokota na style ya wenge mais style ya maison parce que wenge zape na style nango ça na style o ya BCBG ça na style ya maison mais ça na style ya El Paris
Zana style ya wenge ozaki ya Blaise Bula pondération 8 Tony Tata zana ba si wenge zaki na style na biso zaki na style ya maison parce que bango ba imposaki caché on ngomoni nazana ba respect na vraiment tellement ébélé si alo babongo vraiment ça azo senti pe que c'est que adia ngwena wana kingodi wana ezali et puis miso muzite donc vimbisa ndeni parce que faire et déjà chant on a vimbisanga peut-être et olimbisanga peut-être na travailler mais et ça n'a pas moins valeur moi quelque part que papa Wemba des peuple Pécho Olivier ça va ndé ba présenter pas le roi de la forêt na concert à 3 jours au papa Wemba ya roga na papa chéri papa chéri autant dans Wemba déjà va dire et tu on a fandi c'est la gueule qui baisse yaki na moni ngabe na yaki oyo kisinga soni lengo boy kondimelanga na miso ya bato yo nalobelaki bolingwango napoli koleka mbisi nakomi kilo koleka ebende ke bao ki besa bimisa ngote yo ngi kilo moya on va ramener kilomoto ouais ma kilomoto donc ce grand chanteur le roi grand frère na biso cher de poule abi Olivier vraiment na nenge ya kondo non par rapport à l'itoy na ayoka ndima vraiment c'est ça fait été menga mo quand même et ça n'a plaisir quoi. Mais parlant de papa chéri, balle de match ça a marché hein. Moi ça l'a Roger ML en pointe digital, l'œil de Salvatore sur le net. Yobi kande musala zo kende yo pinda to ndima yo. Sona moni fona mona tunanga Trésor Mbemba Chicharito, José Pina. Notre secrétaire général le plus compétent et puis Hugues Mbala Basco awa tozana Olivier Aboura netolo batolo ba yemorazo azo la transition azo naviguer mais Olivier na vandi na talaboy na senga ki kutu image yango se rappeler na mona yo na moko oyo aleka pe maison mère atika brique moko bino boye na sima boye pe muna mtabimisi oya ye Serge Mabiala. Rencontre binomi balé na fumo bandinga okutana ki wapi ezekali nini alobaki na onini po nikatikela code ya ona eloko ona fumo bandinga vraiment on a pesi ba bon week-end ici Kazali vraiment merci Kulutu ko mona nga pe tanga mona nga zaki surpris parce que zaki des passages c'est ngamba liboso okuta bon je peux dire c'est pour la deuxième fois pour à l'époque on a passé la maison mais tout ba kuta na biso to zomona na mais que auto yaki boye que lelo mutu na muzana ba occupation mutu na mutu comme ma système le biga code donc moi okuta ezaki mais ezaki par hasard to kuta na ki tanga moninga vraiment ezaki na émotion pe o alobaki za na ba vidéo quand même ezaki ngamo na osala ezaki ka vite fait ya ngamo ya plaisir que non na kuta na vie to déjà papa tindela ti bon to sola na vie befo ata mo eloko moko boye to pesa moi nzela yango muntu mekaki mo eloko wana bomekaki nini on est yo zo la kodia ilo mo na kodia eloko wana on la kodia eloko ni lisio poyo kamata décision presence di mobola nandimite na prouver la réalité tozala kabiso babale ilongo bato kutu ya Paris bayebie ndenge tozala ka courage na sagesse ya ba centre oye kokutanga lisolo na Louise Luketi de français ya zala kamolongani ya senzedi olien o vérifier likambo kamatika na hotel liboso yo talingai na misongo ya mabeo mpe na mwakanda ngana lembi déjà parmi banzela otolandi alongola ba omona eza l'exercice omona ngana sebi so bosa ba chez mobué so yo kiti ya kelikolo boya Sorbonne ndé fait kinga lobara masala nga Julio na mazembe na pesi ba mboje donc école Sorbonne mo boyambani na bino mais mo na mtafungwa mina ye akepesa piste na ye vraiment na ebi ke sala ki bato belé surprise que les deux belles voix non OK peut-être na landanzela bon naza clair mais parce que bon ba landaki banzela on a betaki ba vocal ba via yebaka chita bolingo nanga na kolela ndenge tozalaka ngai na yo etikala nsempamba eloko te na motema uta okendanga mbokuna
motema na ngai mawa parce qu'on a passé donc vous comprenez babiloko wana neti ba maloba na yo vita kaluji oyebisaki ngai nalobe yango kristilo so neti na babiloko na ngape na beto yoka wow baby canis par exemple boma mwinda na boyi miswe mona kitokwa bolingo na yo president eza babia la usawana bodise dadi mavungu na luki na nga sikoyo vie bailo ata motema na ngizo bomba kasi monuko na belobi kito epula lela yo Audrino Muzombo wasu na tutsi bolingo ekomaka eloko sikokuwa na tutsi sikoyo yo na maboko ya mbangu na sango ya mosika ata makomi ya pamba mabialo nanokeli mvula libanda palengi nanokeli mvula libanda Jamarco tumba masikini nga na lelie Roger Ndonga Inyanse Kandundu Eva Misha Mulongo Nadala c'est atterrissage voilà ce qu'on a là donc voilà c'est dio on va dire que ngamo na c'est voilà donc ba émission boy faut ça là donc faut ça là ça te go ya ki balobi boko kima boko sala bo ngana te ga artiste en tout cas ngabina ba monsa bo de on a banani parce que ngana de on a expliqué visible na Belgique Chiquito Tusamba vraiment on a deux Zélando loba qui ba cadeau donc Chiquito Tusamba nazo mona directement Kevin Lolo le fils du roi Arsène Boumba, Julio Mayama, Eric Moda, on a beauté beauté salon et pourquoi pas aussi na Diesel à London City. On a parlé. Emani Mambo Prod, JC Le Mande les jeunes millionnaires. C'est là donc Igenzing à Dollar Rouge les Mvando, Pichu Kibeti et pourquoi pas Pichu Kindombe aussi. Pour na navigation, on a zomona to que Yannick Okenj, Christian Diabolos Diavita. René Bati la Jean Teddy Makadi le vraiment équipe est complet Alex nazomona staff na biso tout vraiment maître Igo Kwele maître Abido Kosovo ne tombera jamais so na Kimba on a bela Ziko Mayeye malgré tout opérer de masse na biso Brice Konzo toza toujours together Jésus Mayeye ngas kona kwele wi ngana kode na ninga moloka na ninga moloka bilo ça na Kosovo biso koto Scorpion Rouge par rapport à Chichu quoi donc to bien self défense quoi non vraiment staff bosé belé peut-être na bossa na batu mususu parce que mission kala toza na miki timing is back donc on a côté ba anglais to mesali ko ngana côté moi rocken moi mukia si la bas Snoop Dogg to mesana nango kaka voilà vraiment merci na staff tout au boyamba biso vraiment nazomona l'ambio port de Paris Boakalongo Gaïta Sandoko yo na bossa na raté et puis pourquoi pas aussi na remercier mon frère Tadir Nef nazomona maître Lino Makoloma Kulenga toujours des États-Unis yo na bossa na raté double Toto Chibola nazo c'est la promesse Chico Kazumba na monaki déjà malgré na zela système mais wana code à verrouillage la PC vraiment batutu au bazolanda biso parce que ça continue na mon on a batu na tête de lion na ciment problème tu non aussi ça on a pour poser ce que dernière question non ça toza na biso toza vraiment azala nga baginta ya na itango zoya na rezo ngabe muke masalanga Evala Bumba construction vraiment merci toza de cœur maman Olive wana benga maman Olive maman ya bébé ya Pembe pourquoi pas mes juments aussi Olvin et leur grande sœur bébé Olivia que j'aime beaucoup ma fille pourquoi pas il y a toute la famille Otangi Vala Bumba ngabe fona tanga masala ngai Daniel Bumba le bulldozer d'Afrique Daniel Bumba commune Kine on a sous contrôle Daniel Bumba yebe commune Kine Vala Bumba donc yebe Daniel Bumba donc keba boza et Daniel wana kulutu vraiment tozo c'est là toyebi ke biso tout toza na simana yo tozo voter na encore et voilà si tout fait tout flamme donc tozo voter na encore na loma vraiment Vala Bumba monique komi olinga yekoma ekomi voilà on a venu à parler et puis staff nanga ya Triomphal Bass Triomphal JJ Benz Junior Bondoki Maître Hippo Bassis wana kota Sando kota Sayo nazomona tous les mécaniciens tout na opalaba na tout ya Kasavo vraiment on est ogende et pourquoi pas Kalam parce que côté pe Kalam naza famille Makesi famille Baby Lokula kulutu non c'est la code de verrouillage
Olivera. Aïe. Ton cabulante son Antonio Marambote. Olivera. Pourquoi campagne Olivier à Kozonga te ezo sala? Parce qu'aux dernières nouvelles, Olivier Roki Maté, mais Olivier aye Nawata de manière officielle pour ceux qui travaux non se scellent. Aki Maté, mais Atikala, si a oben d'appel l'eau, on a salé bien. Wana siko ezaya batu wana ka question piège lobby wana bendeni. Olivier Arokima. Ouais. Mais na ba source mususu autre information c'est lobiso autre dans la possession na biso Olivier ko dans a besoin Okima te pour nenge ba ina wata de manière officielle Olivier wata pour atika Olivier asala makamuna ye. Ah zo mona donc so bazo siko des sources wana ezaka batu ndemba lobby. Ah ben eza ile mo ga bien. Okima to ba otika yo. Ah wana siko ba musu ba bi tout la mosi ya zaza. Déjà ni na plateau so na bimia. To za na Saint-Denis déjà donc so na bimia gaga. Tout la mosi ya zaza donc ya sagalate. Pour toi tozui nazana masa na appliquer ngola tozwa ki moi to continue biso moi ichi moi tour banine to comme quand même ndeza la donc voilà to tambola na ba métro na to tambola na ba RER na to tambola na ba TGV na to tambola na vélo même à pied na to tambola na donc comme ba lobby déjà ils ont déjà des opinions ya bato au côté lobby kima au côté lobby te ba ko tika officiel vraiment et ils ont la volonté à Motona Tembe na ba spiritas tout ou vraiment ba lingaka orchestre na bango parce que Olivier Rappé boss live dernièrement ko to betangelo mo gabi badiango na boya benga badiango na jabengisko badiango na atalenga sekia mwana poto kala donc et ça le plaisir sous mon là que azungi singa susu na mboka oyo peut-être aya ça fait au moins na koloba même ba 11 ans 11 ans passés, il y a Kotambo là-bas, 11 ans même, 12 ans, il y a Kotambo, même 13 ans, qu'il y a Kotambo là-bas, qui n'a pas sillonné vraiment. Pour n'aller pas moi 400 ans, qui n'a pas sillonné vraiment Paris. Mais, dans l'occasion où il y a voyage, il y a le Bosso Toyaki, quand même, on n'avait pas l'occasion, compte tenu à la diaspora, maintenant, Syrie, à l'époque, l'ancien président de la à l'époque. Donc, comme Fatih Béton a été à résoudre. Marambia Congo malgré la divergence parce que politique et ça a été sur le président biso tout photo yo kakara yo parce que peuple azana démocratie voilà c'est ça des pays moi démocratie on a fraternité donc voilà ça sur toi fraternité liberté na égalité je crois peut-être que ça en France voilà donc pourquoi pas na biso pe botier de la démocratie mutu aza libre ya ko s'exprimer ko loba o azana ngo besoin pomboka et avancer mais ça la ya ko bundate ya ko bebisa misala pe ya baninga de parce que ba biso todo nourrir ba famille na biso kana lisango soki moto na timba bi olifera na nenga administration zalana na kolela langa pe bala mai ba ozonga kin ba René Fort mais Olivier ayo zelana nous tant on a besoin tout continuer l'album en attendant si ça membre d'administration na obate c'est lui le patron direct parce que yem ta longo ninga na kin ayena famille na tout babi que à se déplacer héritier mutamemi si y a un problème ici mission de service si y a un problème balama muto ba rotaker le bosso eza Motona Tembe boss live wana vraiment eza que sur mwana ya batu tout long tout que non na sens papa ya batu frère ya batu attends que c'est lui le patron c'est lui qui m'a amené ici à la mission de service wa Olivier na moni zalana awa beaucoup de na leni wo sala suivi album ngana kenano na sisa mambona eza kuna na kina zonga rapide na ya to continuer mais zalana awa landela na oboya te c'est lui le patron na ko ba te patron te na zala te na kende na zonga kozonga te na kende kozonga eza na to kenda to zonga mais na kende soit bino zala soit bien Olivier atobeta tout je t'envoie aussi oya na roboya te ngana dépend na yemoko le patron mais soko abitikala na roboya pété so pa bizonga na roboya te mais tout la mosi ya zazande bolongolango c'est ça vendez bolongolango donc Olivier azala bino mais lelo merci beaucoup na précision c'est parce que les logo ils ont l'Obama papa je me suis sur toilette la muki obiga so na côte ka sidia moninga oh papa osaka mina kindira binayaki toyaki bula studio papa ngala bino fana nanu adimisa esina tena c'était esila nango bientôt d'ici là msoupe eko sila pa avant tozonga parce que j'ai des enfants aussi ici au bazardia en Europe ko na ko citer ba kombote pour baby ça ba ndenge bazalaki vivre à te comme au fur et à mesure naza tozolandela muke to meka ko boma ba trop wana mike parce que un parent aussi faut accomplir le devoir dans l'attente qui est tout à fait en tout cas pas laisser les enfants balader comme ça et puis sans oui baba no bazandeni voilà très important
En tout cas, merci beaucoup, Oliviera. Merci. Mais, oui, Marambo fait ça. Mais la album Nabiso est comme un niveau nini. Vraiment, déjà, semaine prochaine, tout, on va contacter Oliviera pour la Gentadi. Vraiment, ils en ont plus de 143 parce qu'on a utilisé toujours le numéro WhatsApp. Il y a ça parce qu'il y a des vraiment universels. Donc, plus de 143. On a code Nabiso Mboka. Toujours. 9 98 28 71 31. On a côté Maya Bino. On a comment mais ça on peut 93 9 3 9 donc Kalate papa. Kalambaye. Il faut mais ça donc plus de 143. Ils ont un show. 9 98 28 71 31. Donc on a besoin de côté français ma loka ba joye mo boy donc surtout côté bela pekuna côté Brice Konzo mon frère Akenda côté Ziko Maye côté Chiko Kazumba Nicolas Onienze Onienze plus 243 9 98 28 71 31. Ah Belge vous la faites sur mon bébé. On a lobby sur les mélodies. Ça concerne que moi aussi n'a pas question il faut répondre. Si on répond non to solo na biso kaka. Vraiment to solo na biso bon on a essayé un peu tout le confongola moi mon qui émission ça en ambiance na moi m'inviter bon c'est pas yo to za na puna ma yo to tika non na ba mélodie kaka. Mais fallait tout na ba plan mo fui ba blog mission ko banga tout ba blog mission longola moi na yeba onde zela kasi ja suka ngoto aussi ça wana Badjo Mukeba petit frère propre na bela yani kayenga monnaie invisible Badjo Mukeba na ndinga bela so koti bela na bi ki romona bato wana très important et puis koko yoka les serviables papa pesanga loro mo ya viking sina pesora kombo yo eloro mo ya viking wana dosi boki lo ebe yo tete viking ayi na chikapa biso na oche viking na chikapa ese belé pese loro mo ya vietnam tellement belé et alors on a quoi manzimbo na ba tellement na luka siko na tsaba na piège mais lo mo ke ba mona ke na ke musika na ka tete ba uso wala se ba ina bilo ba dem na na zonga sima na ko ya banza mokolo wana tokutana ki emeli ahe bibenga babale bale ki holi kholo bangonde banzeneneke ya bolingo bombanga na motema o ami latanga na loketo lokola zigida nonki bampimela yo sango ya mawa bona luka susu c'est quoi linga mai ya makasi la teke na bango ya pete na bango mbama otinikango otiniki nswaka opesi na posture ebala ni pena mpusu ye mafo emba fo ya logola mbonde ntobaki malile katani fete si obanozela ba miselemba ya ngote ngakona zonga na makuna ozongi bina na zonga bino kuna sangelo mo ya ve bailo ya ve bailo ils appellent tellement ebele la linga oh nyo seroya net linga nzimbo alinga pe o minga pe sa conseil bona ibeta oya biso so kitwa setika limoko na kate nazonga oya ya ve bailo mwaka la po eza ya sika non oya tout récent wow nakona biso na yeah ngainde ndo ya mama ngaelobo kwa mobali ya mama silisa kela sio zwa tamitation na mbandaka zwa mpete monene na kompani ya leta zwa mpete monene atana me ba fami bako ya lokola kakande defile baninga kelasi baninga tokola bako ya ndeli salisa mpesa motindo nini nasala me nakoki te tika na nzembata na nzembo me tikanga na nze biloko pour deuxième voix na ba âge na taille pour bimisango fozala donc na la kisama ke na déterminer de ba vie ba ye na style wana
osomona ke oyemba osaba blague te yate ko salerere hier et salinini ko je ko tsaimba mo ko sala pa likamuni nango na ba ko jabe la fois de mit mbala comme ni nango bando banda likambo ko sala ko na mona ndo ka une église mais fallait moi ngenza pa moke non ça te ko ba ko sala mana zana bango mobimba mais ok bakselanga mo moko susu c'est là na lingana peso yampania elo moi yampania Pepe Kale. Pepe Kale. Pas bandi comme nia ça bakuta na na plateau kuna ya Tony Koko mutunanga ya kave na salio place ça. Yo ça la guité hein. Yo faut ça la guité jour wana. Donc na bi ke douci bokelo et ça les plus. Obena basangela ki yo. Na plateau ya omoni babiloko yango basangela ke ba guide sur tala ama. Fallait bazala pas mettre au kuta na bango combat cash bientôt. Obai Pepe Kale lo mwa yampanya yani ngana kwela mulu kontala ya pamba ngana tali ngana zangi maloba pourtant ngana sinakani koyebisa na yo bolingwe sali kuswa elokola monano hoyo ya bakuba itepe kunana iso sena kopo à la santé tobeni weni seki kwanga yakawa mobimbo ya bakuba mana pira yo selanga koya kolito repuyanga iza telme beli musuza mwana ya mwasi yani oyo kindenge na bondelio pe na nzembelio pesanga eyano totonga mona biso yani pour no imba osala ngo boy il faut un combat toche Olivier awa to l'équipe ministère moko ya victime awa to l'équipe ministère moko nga bokotelanga ba genre ba ministère bon ba jeune frère obaye bazo imba très bien bazo non ce sont pas mes collègues. Ouais ngana za grand ngana za ma grand ya grand patron na bango mais na mungongo grand na mungongo grand zali po ngana ko imba na ve bailo mais muto senti ke nazo nanga mona mona mange nazo imba na mukolo bro bango so ba imba na Olivier c'est ça non problème te mais ba senti ke ba imba na mukolo baza ba jeune frère bazo ya joue beaucoup na carrière musico ba âge de comme on a musique ba on a ba comité exact ya âge bo ya mutu bo ngana bandi musique na âge canonique quand même na bandi à flair d'âge na l'équipe mal c'est là on a qui a bolenge pour na même molenge mal que na musique na koli siko na musique bango ba ye tout moni ba bimi po ba orchestre bango salé biso da tobima déjà ba orchestre bango yo salé bazuya quand même bazala o eza important ça bazala respect envers les grands et ba éviter ba bobar ba éviter moi trop lolem pour ngana lo barapé na zana ngo ma bien formé so poye bien lo ba ina eza on est raté sur le colonel logo on a PHI bara yo kozwa balayage du pied avancé ça c'est chose connu donc on a ma idéologie va mettre Igo va mettre Bido Samba mettre Godjila mettre Ndoindo on est raté Olivier Atorino Msona Souka bato batalio lelo voilà je remercie vraiment chaîne Nabiso ya Congo Révolution News Congo Révolution boy ba révolutionnaire le ba biso toza déjà parce que tout ça là toujours révolution ba o ba beta musique na beto hôtel mais la bango ndenge pe bino bo ça la média qui toko ba o ba zo le capon na ofinga bino boza pour révolter na mabe wana vraiment c'est une très belle émission les a première fois té vraiment ba commentaire na bino surtout nga ofinga makasi po epesa nga bo pikiliki bo kundu yo ba chaka obo so on tire yo ba chaka parce que il faut les ça sur wana mais pas dans ça blessé de guerre depuis de tobundi ba guerre ya ba 40-45 ils ont salé la guerre na ba BCBG ils ont ba orchestre na ba quartier latin tout ça la guerre na ba vivre la musique à nouvelle écriture ba kolutu ba télémiota ma mutu le roi Gilles qui benz mais na signé na chat na signé pe na deri na signé pas sombi champagne à l'époque donc on a 12
Mais les autres, comme ma famille, tu écoutes, non, mon vieux, Olivier, c'est tout Gidel. Gidel, on l'appelle sur la beauté, chef Seguin. Donc, l'union fait la force. Bah, mais c'est aux Alaini, comme message, il y a un peu aux Alaini. Les autres, Koufeli, Ndegonabiso, Gigo là, pourquoi pas l'Olivier Oliveira, et Zanzela, Moutoutou. Ah, Toki, mais artiste, beaucoup fallait artiste comédien, mon gros, pas de balo bélamoté. Alors, bien, ni papa Mousselou. Oui, papa Mousselou, parce que Natala art dramatique na bango Natala mon a bien théâtre la bien art dramatique. Mais donc au théâtre papa Mousselou a tiki biso personne n'en parle. Qui son nom représenté papa Mousselou. Tout ça de cœur na famille Mobimba vraiment tout soutenir bino. Ce message est comme vraiment bolanda ka te ba oyo boyi ba on a musique mais quand même art eza vaste eza monene. Art dramatique, art peintre, art plastique, art plastique, c'est tellement ébélé. Ngana zana il y a l'olemo, il y a gingodi, Moussa zana il y a l'atelier, Moussa zana vraiment tout ça soutien et puis l'union fait la force. Tout les débats qu'on a biso bana est guerre ici là vraiment la paix c'est calme, la paix a un prix. Préavis d'amour. On a boulé souffler dans la mimiche préavis d'amour c'est-à-dire nami dédila ngamoko. Le 30 avril, c'est mon anniversaire. Ah ouais. Préavis d'amour. Nami de gens déjà n'ont bien avant. Mototé ngamoko. Préavis d'amour. Christian Birik et Pessinga Salinga Passina Koku Fanga. Lati Sanga Corona Rona Katia Motema. Fabrice et Songe. Meka Kotuna Linda Dada. Ndenge ya bomba bolingo na yo. Na Motema. Professeur Polo Santa. Plikengola. En direct de 9-3. Toujours. Kabana ba oya yo pinga na des annoncer na ngai. Ah ouais donc ya okabonezaka que comment numéro za wana bobenga bofinga nde makasi longa linga yango. Yo bofinga bango. Yo bofinga bango. Bato ba bi déjà que na okima bobongisa ba place au fanda pour na oser la place au fanda. Thank you. Da bato ba yugo okima. Bobongisa na place au fanda na bi dage na oya wala donc. Boya mambango donc semaine prochaine dans la studio Marcadé et puis dans Saint-Étienne tous a déjà le 6 tous en abino donc je crois et après tous en concert sur le 13 na Orléans donc Metamulo bonabi ke boza ko nebele na so mona de ba mbizi ba de bazo ba maître Shodan to bengi bino côté na tout maître Teddy Matadi tous la bino kuna vraiment bana kasabu tous a uni tous les maîtres na biso mbala o atika biso donc on a su que c'est ça que l'on a na talanga to talanga te l'on a na la to la. Oh, qui t'a la tala, nous ma famille. Oh. Nous sommes en poisson. Nous sommes en poisson. Ma boum miette. Oh. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Toi, pratiquement, dans ce cas, c'est pelagi. Bon, comme la biso, bah remarque, bah gestion nabino, il faut faire avancer ma cambobélé, motunanga zidane fiko la Congo 10, juste chingo ma de Liverpool, on a c'est ma famille. Kabona na nyo sewe la yo. Sakana na ngo pinga na sisi na wana. Merci pour tout. Bye bye. À la prochaine. Sakana na. Donner l'inspiration de t'aimer tous les jours. Banda yoti kavina ngai ngana la kate babutu ekomelanga molai na bando to mabe Valentino Panda Mania Wembo Toto Chibula Diezola kolila na ngai na kufelite o baby lokula bwakisinga lelo lobana nga je t'aime moteme yo kapé du cœur jinama malé Ivan la Boumaye construction. On a vu le réseau dans le chemin de la gloire.